ngai nasi na belelaki na yebisaki Cheribe okende pona ngai esengelaki te a démissionner bima na gouvernement na boy ko bima atikali bango mo basepeli kotika ne bonga etali bango na biloko bosoto wana. Est-ce que mbongo circulaki te Moïse Katumba sopi mbongo to atumuso ali Moïse Katumba sopi mbongo Moïse Katumba ko bimisa mbongo ezaka bizaleli ne nde balobi ya liboso ya mibale to bikisa Cheribe okende poto zo lifutani yo kabuya yo oza nkanze bokabola olo bana biso te tokabola mbila na bino ramo yo ngoli wana tongola ki yango yo na ngai union sacrée yali moziki yali moziki mama yali moziki 100 kilo ya moziki na bokonzi ya union sacrée eloka kozela yali su te olingai mama eloka kozela yali te balakisi te bayebi mosala te bakoki kobongisa Congo te soki vraiment Cheribe okenda koyaki est-ce qu'il n'y a que la honneur na bino bayi nalobi na yo mama aza na kati bakweyisa ye bazongisa ye babongo ba soko basala eboni etali biso te mais malgré ça pe ba donc ba ibo pouvoir au premier mandat boka boli yango okababakabwana nani ensemble MLC donc vous allez bel FCC bakumbela yango MLC bakumbela MLC donc tango basai ba nomination ya ba compagnie ya Bulamatai yo moni batiata moto mo ensemble mbongo eko yiba mamiko nyonso yo ki makambo ebimi na Assemblée nationale te ntingi pulula mate abinzela songolo nani bokondi ya Assemblée nationale azokotela miyibi tata wana nani préfet de ya école tata wana nani préfet de ya école azokotela miyibi nzela na bakobanda ngolo biso ko lingi tokena mona tingi pour mbongo ebima banda 2021 balia oyoki na Assemblée nationale moto atelemi alobi nia eleki Félix Tshisekedi na lingomba ne ya union sacrée babomi mboka bakongomani bakopesa bango etumbu ya makasi. Bonjour, bonsoir, chers abonnés à ma mission télévision Miroir du Monde, Bandeko Balandi. Il y a ma mission télévision, j'espère que vous allez ébélé, connecter, brancher la chaîne Nabiso. Na Mokolo Alelo, la combattante de la presse congolaise, Géniali Pezo, Toko Zala Penza, na invité Nabiso, honorable Mike Mokebay, Oebino Soboyebi Penza, Molobeli, Yaba Kongo Mani. Et Longo, na invité Nabiso, Neto Toko Sala analyse par rapport na Oelekake Kuna, na Assemblée nationale, na Maïmatali Penza, ba député Nabiso. Biso ba député nationaux oyo bango moko ba kotisa ki penza motion ya défiance contre ministre transport Cheribe okende oyo azali penza moko ya ba warrior bino moko boyoka ki lolenge ni nyango baloki fu ba koisa ye mona ba rimer msuzo etambola ki pona azali akolite to moko ya Moïse Katumba oyo azali penza kaka na confiance ya Moïse Katumba msuzo balobi non azo travailler malamu te permis eza na mboka te mais la grande surprise na biso to monete bango moko ba oyo penza lingomba ya union sacrée bakotisa ki motion wana mais bakoki kokoisa été qu'est-ce qui se passe na kasi ya union sacrée est-ce que mwamba ekotiser le toté yango wana na mokolo lelo elongo na honorable Mike Mokebay tokoki kosala analyse na mokolo lelo toyeba soki ezani apesa biso pe oyo pe akoki ko analyser par rapport à cela ça prouve bien. Bonjour honorable mbote moi namboka honorable Mike Mokebay. J'espère qu'il a représenté sa société parce que l'union se va lier au Yozali, honorable. Tozala ki biso nyonso liboso ya itando ikie kolanda oyo zala ki kuna na kati ya Assemblée nationale ba député ya union sacrée plus de 63 signataires ba kotisa ki motion na bango contre ministre ya transport Cheribe okende mpona balobi ke azoko travailler malamu te mais la grande surprise na biso to moni ete bango moko ba député oyo bazali kuna majoritaire na kati ya Assemblée nationale ba député na ba ya union sacrée bakoki ko koisa ministre ya transport na wana toki koloba eti mbulunga ni koti na kati ya union sacrée to boyoka ezate to nini te wana etali ngai te ya bosoto na bango moko ngai nasi na belelaki na yebisaki Cheribe okende pona ngai esengelaki te a démissionner bima na gouvernement na boy ko bima atikali
bango mo ba sepeli kotika ene bonga etali bango na biloko bosoto wana gouvernement wana etali bisote biso bato ya ensemble pour la république etali bango na ba oya biso bana kati kuna etali bango na mingi ya koba kuna te. Mais honorable, aux amis qui ont battu, tout le monde peut dire papa Molière dans l'intervention à l'objet, bango moko baye ko côté sa motion, mais ba koki ko quoi ça a été. Est-ce que population to pouvoir en place et que ko ça la confiance na union sacrée tout pour bango moko ba côté qui motion ko quoi ça a été. Est-ce que hypocrisie côté na kati to maman eloko yali ya motu ya lelo e ali kota liboso okenda maponomi. Na bokonje union sacrée eloko ko jere ali sute. Oinga mama. Eloko jere ali te e ali te balakisi te baebi mosala te bakoki ko bongisa Congo te. Union sacrée za su ya kotala te ya kolobela te to ko senga ne maponomi. Ne leko ekomami na maboko likundi to sala yango po ba kongomani ba pona ba konji ya sika. Yango wana eloko to nango lelo na moto na makanisi yango wana. C'est que l'union sacrée et ça déjà à compenser la pour bakoki ko ça oyo bango moko bakoti mention te bakoki ko ça ministre te c'est que boyo kan eza na kati ya union sacrée te to ndenge honorable ba yimbo ka balobi to tuna yo union sacrée ali mojiki ali mojiki mama ali mojiki 100 kg oh mojiki ba mojiki moso ya kama malamu boyebi tata ali kelemba boyebi ni moto akolia mitumi bale to ya bango tata ali kelemba e banate moto muso ali mitu moto ba mosumba ali mitu zomi ya muziki 100 kg wana eloko te wana kolanda ka yango te donc union sacrée ezanga moto ezanga makole pa ke kende bente ba yepo na koluka mbongo mojiki. Donc tout le banakati ya union sacrée ngo uti ko le honorable ezali muziki parce que bango moko eloko ekamwisa bato nga moko na yo ko funda na fundi honorable azaboye aza incompétent akoki ko sala beauté mais tout comme na kati kuna kaka bango moko ba obaza ba membre asidate ba ke ko défendre yesu oh non yete est-ce que mbongo circula ki te Moïse Katumba sopi mbongo to bato so ba Moïse Katumba sopi mbongo Moïse Katumba ko misa mbongo ezaka bizaleli ne nde balobi ya liboso ya mibale to bikisa chebe okende poto zo lifutani to aza na gouvernement na to balongola ya biso ni na kati abi aza moko abino te na lobi to aza na kuna na kati to balongola ya biso ni na kati na gouvernement wana ya bosoto wana ya biso ni na kati ba mi vandeli bango moko ba vandi pona kombo ya ensemble te ambo ba mi vande mama biso to biso te te biso to ali kuna te biso to ali kuna te to ali kuna te mais to ba mi vandeli bango moko ba ko yanola bango moko liboso ba kongomani biso to ana litina te te o chebe okenda za na gouvernement chebe okenda bimi na gouvernement etali biso te asa ndenge ya muni. Oh, donc, mais Cherbo qui a confiance, a toujours à coliter à Moïse Katum, donc il y a à Moïse Katum, qui est malgré Azana Kata. Le quoi, le bibongo, madame, mon casse, Vandeliwana, na gouvernement, et nous, ça qui est Itali, Moko, Itali Bissoté. Et ce qui, total, en tant que député provincial, aux alliés alliés, il y a ensemble, ceux qui vraiment, Cherbo qui n'a quoi, est-ce qu'il y a cause à la honneur, na bino, na bina yo maman, azana kati, ba quoi isaye, ba zongi isaye, ba bongo, ba soko ba sale boni, Itali Bissoté. Gouvernement wana, oya union sake makamonango, Italaka Bissoté. État ensemble pour la République. État mais par rapport à Makamo, on est ce qu'on leka. Et le Congo, ça va Congomani, va fondre la mission 2023 maman, tu sais, tu lobby ango, tu token dans ma ponomie. Fait Tshisekedi na lingomba ne ya union sake, babomi mboka, ba Congomani ba kopesa bango etumbo. Etumbo ya makasi. Oh yoki bazolo bana bakeba bio. Tokolonga mapono milokuta na bango yango bo mwa bakongoma nyalo kwa banani bazoba mankema bobomi mboka boyete boyibi na miso bato boyibi rame kuna na président de la république boyibi bango kongoma nyalo bazoba na binoko ka lokwa nde Kabila alaki na bato na babebi simboka te baebe to epe bakopona biso kaka abi le peuple d'abord no bazoyiba te IGF ezali zo bazoyiba mama botanga ka IGF bituka oyo ebundisa kanyaka ya liboni mboko mobimba kaka IGF
bituke bunza kanyaka eboni assemblée nationale tuke ebunza kanyaka et sengaki assemblée nationale saka mosala ya kubunza kanyaka makazo kasala yango ba assemblée provinciale nyonso et ali mosala ya contrôle parlementaire oyoki bango pe ba sa contrôle parlementaire ya malunga mbongo eko yiba mamiko nyonso yo yoki makambo ebimi na assemblée nationale te ntingi pulu la mate abinzela songolo nani bokondi assemblée nationale azo kote la miyibi tata wana nani préfet de ya école oh azo kote la miyibi oh nzela na bakobanda ngolo bisoko lingi tokena mona tingi pulu mbongo ebima banda 2021 balia oyoki yango oyoki na assemblée nationale moto atelemi alobi nia eleki to ali na etuka mosusu ya contrôle cour des comptes oka esaka mosala cour des comptes ne senga te mokonzi mboka tia linzaka na lokasa po bazuze bavanda kuna oka kaya tiaka bazuze po cour des comptes soko bandi mosala nango e okenda nanu kotala mbongo ya assemblée nationale et pas moyibi ekobima ba $21,000 yangwana yoki cour des comptes batia yango eko sa mosala to ali ne tuka mosu ebundisa kanyaka CNRF Cellule nationale de renseignement financier yoka yango esike saka mosala badube IGF ekangaka mwa moto moko mibale baningisi bwe balaki tala yango otobundisa kanyaka o nyonso bituka nyonso etikali to ali na etuka mosu ebundisaka kanyaka na ministère ya finance to ali na direction oyo ya reddition des comptes oyo ekendaka na baassemblée provinciale mpona kotala ndenge nini basaleli mbongo na ba province na assemblée provinciale pe na exécutif provincial yo yo kaka yango epai esaka mosala bato wana bakoma so eleko ekoki ya osala contrôle baye basali contrôle lokasa bakozwa ya contrôle bayokani na bato assemblée provinciale bayokani na bagouverneur babongo lokasa bapesi bango mbongo ka IGF il y a plusieurs instances de contrôle inopérantes nyonso esalaka te kaka IGF yo so mona bato honorable Nabiko et yango ezolakisa te kanyaka ya lipo sur soko 6 soko 7 pena éviter son assistance yango nyonso kotanga instance de contrôle il y a qu'une seule qui fonctionne plus ou moins kaka IGF bobo bioto bunisa kanyaka lokuta on a moni pe outi ko soulever matali à $21,000 ba le pe honorable c'est sangana mosusu pe ba commission ba ya commission eza ko na casse donc kalate ato ebite ce qui mandoni nango ko kwela bango parce que ba lobi ba so buka lokuta ba so côte c'est la ba député makambo o ekutu mbongo bango bazwaka te honorable yo pona likambo wana o mona mama ezali ya koloba te ba député ba vanda ma patate to vanda na bango mbongo bazwaka babetaka masolo pa na biso pa baninga mbongo bazwaka yango ba mosu ba koma te na 27,000 boniko boko sani boniko boko se banani mbongo bazwaka yango wana siko bazwaka mbongo o bafutaka bango o ebimaka na pole na oyo bafuta bango na molili o bazwaka maboko banki sika basaka ndeni moyibi na assemblée nationale ya yuapi mbongo bapesa ba député mingi utaka api frais de fonctionnement ya assemblée nationale bavimbisaka yango bayesi yango monene makasi siko na kati ya frais de fonctionnement nde kuna nde bakokende kotoka mbongo ya kopesaka ba député yango wana toyebi te merci beaucoup awa ados ndombasi alobaka te ba député ya union sacrée bazwaka prime ya $1,000 bayanga na yango siko prime ya $1,000 wana utaka balobaka prime ya $1,000 yebisa ngai wana yali kanyaka te prime ya $1,000 pe na yoki te mikolo yoyo mbata alongoli député moko na prime ya $1,000 pour député wana alobai maloba oyo sepese bango bato union sacrée te mbata alongoli ye na molongo ya bato ya $1,000 prime ya $1,000 André Mbata donc kuna ezaka soko lobi bo solo bimina ngana balongoli ye na prime ya $1,000 kendo tuna yeso eza lokuta te so yali solo te kendo tuna kanyako eza na assemblée nationale wana ya liwa wana baya ko ba te Delice Sangana ndeko ngai Kasekwa bakosi bakenda na bango na commission baya na bango na penya liboso ya bakongoma ebongo koyoka makambo ekobima wana
Tozo c'est la mission nyonso. Merci honorable Mike Mukebai mais bana Kinshasa fait balobi to tuna yo to do blaka makama sabona sana mais kuna na assemblée provinciale la ville Kinshasa to komi wapi na question oyo kotila ki gouverneur Chatini Ngobila. To komi wapi est-ce que ba ko récupérer une session oyo to ba kundango déjà to ndenge to wuti omona honorable oyo a remplacé Jekoko azali vice gouverneur à ville Kinshasa à côté ici question orale contre ministre de l'intérieur to monango Wezolo Obama mais oya yo tilelo où en sommes-nous toza wapi et aller tumba makasi na ko bimisa maele na tie na sima wana te bo vanda ka bon tozelaka oyo bo zela kaka aller tumba makasi ngambo na ebi. Merci beaucoup honorable tokota na Matali la dernière nomination oyo ba uti ko sala na ba officier to mutu omona kombo ya Mowei oya kufa déjà 11 ans déjà. On s'est passé vraiment dans l'Équateur, tout le monde est ebimi. Est-ce que honorable Ozo monante que ba collaborateur il y a président Tshisekedi Félix que bazali ko sala mosala bango malamu te ko bimisa kombo mo est déjà kufa donc est-ce que c'est ça là elingo batemboka ko kanga mamate elingo bateba ko sa makambo likolo po mboko ya mboka solo ba kana o ba benga ba données base de données bana base de données te yango komona te tumba kuna na est tokokoka te na kwa mutu tokokoka te ba ko mema mboka o ba benga lokota facile navigation à vue ne fait Tshisekedi ko mema mboka yango na de talisi mboka ko kamba mate mboka za ko kamba mate yaka nde toko pema boy yalika pona bolingo nzambe so pote bo konje kamba mboka nde ba mboka muso etambola to kufa kala to sila. Oh. Mboka yo kamba mate. Parce que uti ko mona pe communiquer uti ko leka ba uti ko démentir ngo balobi ke président Tshisekedi a nommé muto akufa te. Donc ezali journaliste oyo atanga ki ba ordonnance wana ne akokaki ko prononcer ba kombote. Est-ce que ko lo bango est-ce que ça bo solo to ezaka ka ba mama nga ko kota na ko swana wana te bo soto na bango ese monani na kota na bo soto na ko swana bango wana te. Baba to lokuta yo solo yo ka bango ba biso lo bokonja lokuta. Bokonji moko evandi likolo lokuta ya lokuta na lokuta ngala ndaka bango te honorable tilelo na kwa mutu bato bazo kufa bunangani yango déjà tu dois combien de jours déjà oyo eza récupérer na ba Rwandais yo zo yebate Félix Tshisekedi a komisa Congo si femisi obi si femisi ezali ngomba ya mama Olangi na limbonga mama Olangi soko likambo boye ozaka mosate babi servitude. So non, mon doigt n'a pas lien de famille. Si qu'on peut faire c'est que dit pas comme il a le lien moko. Oh bah tu vas continuer quoi monte main noire. Main noire mon konjamboka main noire yo ba peti yo makoki pour ebisa biso likamboni yo sa na kwa monte yo ba main noire. Ce qu'on main noire to aussi seconde. Main noire ba mona kangonde na miso ya bato to na miso mine. Un problème de sécurité, les chefs d'État parlent de main noire. Si ka main noire wana to aussi seconde to kende na lo sambo to kaka na bomoto boye yebisa biso mokonzi mboka to benga banganga nzambe to sa peut comme main noire kasi to mona bo siko main noire ba sisa ngo nini ba sisa ngo na lo sambo yango na biti to boni file mboka pe awuti ko leka mboka comme si femsi oh likambo bato azobomana botinda mpuluchi botema mpinga basila likambo bo main noire batike on métis comme maquillé sur côté tout ça la boni si qu'elle main noire tout ça boni ça c'est ils ont la ça incapacité ngo bate bato azokoka bokonite et loko ba pesi bokonzi posi sango loko lo kokate okeko luka et yano na molimo et comme il dit molimo main noire tala bokonzi ya Félix Tshisekedi bato bazo bomana bazo utawa bake babomi kuna ba balongwa ba babomi awo bino ko benga ngo main noire boko lekisa na mwe bato bakomi la main noire se confirme ba komi na biloko na bino bo soto ba réseaux sociaux mama moko azoba biso ba yaka to bana na bateke to ko bomana te bato ba ute sika mosu nano mwete bato bavande sika moko mibuna mibu moko mosu kama mabe koti ba bomani nano mona te tango bakatanga na bakasai bao basilika bakomo benga na bakasai yaki bato bavande sika moko te tango moto moko atie songi tia bebisi mitema bato ba oh babomi baningati yo bani bato va bomana ngo bakaka bato esenga ba uta mosika kaka bato bavande sika moko so makanisa mabe koteli bango
te bamosu bakoboma baninga est-ce que obulama ta réalité bokanisa bongo te main noire ta me yali mawa wana ningo bate bokonzi wana ekomi na suka bokonzi ekomi na suka na suka ezokoka mosala te yo osomona bitu eloko moko ebimi na mikili Amerika mobulu bato babomi bato Joe Biden aye ayebisi bato Amerika bi eyali main noire eyali makambo ya miso te mibale eyali molimo main noire eloko moko biso to consulter banganga esengeli tokenda kosambela nde tokozela kaka so fe Tshisekedi ya biso fe Tshisekedi ya biso tokenda wapi po tokenda kozwa eyano na molimo na makambo ezoboma bato na kwa mutu azali mutu na nzambe mwana na nzambe atikaka nyonso na mboka ya nzambe ne agir na place ke nzambe asala mokili apesi biso makoki po tosisa makambo oyo eza na se nzambe asali mabele asali nguba yo moto kozwa nguba otie na mabele po ebota olia soko obondi otie yango na mabele te nguba wana ekokauka ekopola ekobota te oki ngai esengeli na masango po olia nzambe aya kolonela yo masango aye aloni esika na yo epe akei abuki yango alambeli yo alesi yo eyali mawa bokonzi ekomi na suka voilà bandeko balanzi ya bamiso télévision mozo koyoka lolenge nini mpenza honorable aza kolimbola mpenza na mituna na biso bandeko balanzi honorable biso nyonso tozosenga maponami na 2023 balobi maponami ezali na 2023 mais na ngambo ya pouvoir bazosenga ke bakoka korenouveler confiance na bango na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi azonga lisusu na tuni yoka moto na mobatata wana ya mikolo ya lokuta wana loko ami balio bauti na Kisangani lokuta batata mikolo bakata soni te ndoke ya moi boy tuna ni bango wapi calendrier balobi election ezali te na tuni yo te mama wapi manaka ya maponomi bolandi makambo kadi malobi te wapi manaka oso mona okosa mosala ezanga manaka yo tango lamuki na tongo si olobi nakokende pa mokebai na sali interview na ye na zongi na sai si osali manaka ya mokolo na tu as un calendrier yo somona okosa mapono manaka ya lite lelo sanza ya zomi ya mobukoto tukumba na mibale ya mobukoto mibale na tukumba na mibale 2022 manaka ya lite kadi malobi ayambi esu ya kobomba te bino batato boyi bokosa banani kadi malobi soma podo mesali esami te botuna ngai te banda sanza ya motoba na nzoka esu mbongo te bapesa kaka mbongo ya frais de fonctionnement mbongo ya misala oyo babengi opération électorale eyaka te kadi malobi bolingi bimisa bino manaka nakoki kobimisa manaka te mpo nayebi te so na bimisi yango nakoka kolanda yango te ekomimisa ngai ngambo yo zomona mokonzi ya mboka ekomi so batuni ye likama manaka ya mapolomi lokola bafingi ya shiriki engo bate bayebi te bakokosa alobi yo le calendrier peut venir à la dernière minute mon dieu osali makambo nyonso te ya mapolomi ekomi na suka obimisi calendrier mpo ya mosani babi enrôlement po tobala na yebisa ngai mpo na mosani tango ya kabila yo osengi kabila manaka yo okomi osalisa mapolomi basengo manaka ekomi lokola badioti yo loko batubi yo na tuni yo mama tuna ni bango wapi manaka manaka eloko pete te po manaka moto ekolakisa boni tokoke na maponomi na eteni bolelo eteni bolobi eteni bokuna oki ngai manaka moto etalisaka te maponomi ekosalama ya solo po balakisi bino eteni na eteni mokolo esalama te na mokolo ya suka ya maponomi balingi komisama manaka te mpo na nini mpo so bimisi manaka lokuta na bango ekobima mpo bonomona tokoyemi mokolo songolo mokolo boye eteni wana esalami te yango baye tokende kaka boye na bulu yeke mpo bayebi te baya bato ya lokuta babimisa kaka nasengi kaka tosengi kaka eloko moko babimisa manaka donc calendrier électoral ebima mama to yango tokosenga te yango tokosenga manaka te eloko nini tokosenga mama mais malgré ça pe ba pouvoir au premier mandat boka boli yango
Donc ensemble MLC donc vous allez belé FCC ba kumbela ngo MLC ba kumbela MLC donc tango ba sai ba nomination ya ba compagnie ya Boulamatai yo moni ba tia ta moto mo ensemble au moni ata moto mo ensemble ba tia c'est que vraiment ensemble déjà ba tia na pays ah bongo likambo nini maman mais déjà bozala ki na kati balba ki déjà bozala déjà na kati maman banda tozala na bango maman mokonzi na biso asengaka alobi toye na cahier de charge po toyokana tokotambola ndenge nini baboya cahier de charge sima ya basanza ya baposo mokonzi na biso Katumbi alobi liso abi malamu tovanda elongo totia etuka moko na kati ya union sacrée comme nango cadre de concertation po toyeba koyokana ndenge tokotambwisa lingomba po coalition elingo batataga eyalika kate kovanda na elongo te coalition yali programme commun kosangisa makanisi ya bino banso ya biso banso po toyeba lolenge nini tokotambola bango union sacrée batambwisa ngo makanisi ya Félix Tshisekedi e bongo siko toka bola bilambo e pa ni yo mona kate toyokani tosangisi mayele po totambola longo bakokumba bila na bango moko bila na bango na ya moyibi ya bango moko loko aboye toyebisa biso te toya kokabola ramu oyo ya Félix Tshisekedi na ye ramu na bango yo kabuya yo oza nkanze bokabola olo bana biso te tokabola bila na bino ramo yo ngoli wana tongolaki yango yo na ngai o kotisi na libumu na yo wana ramo wana toliaki yango na yo tokabola bila matonzi mingi bandeko balandi vraiment tozokomifima na suka émission na biso ya mokolo ya lelo tozwa mpenza mot de la fin ya honorable Mike Mukebai mwa lilobano ya suka na bakongomani liloba ya suka yali tena koyebisa bakongomani te mikolo poso sanze koya bokoyoka mokonzi Katumbi Chapwe akobwaka mbela pona botelema tozwa maponomi mobu mokoya batoyo baya na posa ya kosesa maponomi te so to telemite to kenda suna eloko bango bakolengela o babengi glissement o nyoso ki bake kokosa kisangani na batata mibale wana ya lokuta monene lokuta makasi sanza ya zomi yango yo ate eloko moko te ekosama maponomi bokolo bate arome ko bandana sanza ya zomi na mibale ekosa sika sanza boni pobo si yango toke na biteni mususu ya maponomi bakongomani bomilengela mbele ya mokonzi Katumbi Chapwe koya ebongo bokoyeba kotelema mpona kotia batata ya lokuta oyo molunge bapesa biso maponomi to bengana bokonzi na bango ya bosoto oyo bomi Congo. Grande et ma joie bandeko balandi ya ma mission télévision. Merci pour parce que bozala ki ebele connecté branché na télévision na bino oyo kaka yela kabino ba information vrai vraiment fiable vraiment tout tu kozana honorable Mike Mukebai to analyser na ye matali actualité ya République démocratique du Congo précisément o ezali motion ya de fiance contre ministre ya transport o ezali ki rejeté na mukolo a lobby na ba député bango moko to lobeli yango j'espère que bozala ki wana ebele bolandi lolenge kani penza mwana mboka Mukebai ya oti kolobela biso awa na nzela ya émission na biso ya mukolo a lelo to lobeli penza matali pe nomination ya moko ya Bawei o déjà si akufa honorable oti ko nimolela biso yango penza na bokebi nyonso bolandi e penza abino moko boyoki lolenge ni nango lobeli yango un grand merci na confiance obino bopesa kabiso na ma mission télévision na pesi penza mbote penza na la patronne na Bibi Kapinga bisika ozokolanda biso vraiment merci pour la confiance vraiment na benga ka yo coach ozo coacher vraiment bien au côté penza bien qui toque makai c'est vraiment un grand merci na équipe mobimba ya ma mission télévision Jimmy na pesi mbote balobi l'œil de l'honorable Mukebai na bosanité Olivier na sima caméra merci na bino so pesa kabiso confiance ba conseil na bino penza ko porter implicite kasi na biso pima bo s'abonner lisusu massivement bo liker bo partager ma vidéo na biso bo kozala penza de site to kutana na bino mikolo ezoko ya bye bye.